mise musu woli sarandeka bambonga bat musu foto lia kati oh bambonga bat musu to lia kati bambonga bat musu esapeke olia ka yango to ko sala yango publicité bambonga musu sa ya mabe on se met en fait qui si et même pe na ni po mbongo monsieur Zaraki so ba pesi yo ka to so na Ibrahim mbongo ba pesa ki e wana yango mais problème mbongo ya bien so ba pesi yo il faut que mettre traitement et qui est malamu on reprend traitement fait ça la malamu makamutu ça la malamu mais mbongo monsieur ça peut que mbongo monsieur ko ça peut ya tricasser ba triquer moto mbongo monsieur ko ça peut ya mabe oh triquer monsieur ça ka ba nemo mbongo monsieur ça ka mabe Mukusamba no boka dia ba créer belé puis ba somela ka somela confie le média za na maladie mo bonné confie le la maladie mo chaque année fa somela ba miseni ba camion ya mo na banda ke pa mukusamba bango ba moni siko moni ba keni pena ba ibi makambo na loba o keni pena pe comme les a keni pena comme les a assassin comme les a assassin yeni ngazana ayebi makambo na osola o makambo na osola o papi makizembete me assassin comme les a assassin ya na profiter na sika fina nga Blanco Stone King ba fina nga Bruno Lubika ba fina nga ba dota de kana ba yo kalisona beta o ezaki na biso ko moni makambo ba sali ya mabe ya ma ba zongi na so retour et pas confier le midi confier le midi jamais resomba car ya moto ayebi ki ya ibo osomba te jamais confier le midi kosomba surtout ben atango ke muta kufi jamais confier le midi kosala ngote car ya fait ça quand ba tutu ba yebi yango ezana mabanga kuna ezana garage on comprend oyo bango bakeni pena ba yebi onga landisha pa ngala so ba bango mbongo musu kwani ba lumba mbongo te mbongo musu mais ba changer ba le solo ba comment confondre la semi car ya tsaka Congo bango ça va pas passer to ça to lo ba rapé to masaka ba monter bango kutu ba ke faux poto ba kendeli ba ina ba ko na bilamba ka ba triko ba ivi ya ba malini ya ba nini ba kina ngo poto ba uti poto ba salini ba ye ba salini eza jalousie yo tuninga likamwa na yebiso poto. Un grand merci na ba yo nyoso ba Olanda biso lelo vraiment to beta masolo yango do na zokota donc na zokota po lelo mana lobela malgré to bungi moi trop to bungaki moi trop ndenge ezalaka kaka moi ba santé moi ba mambo ebele au-delà ya nyonso tosala biso toza ba responsable soki moi moke pale ezozala malamu te tosala mpe mosala malamu te malgré tokoti moi ya février mais botenir rigueur te boloba te ke non soki nasali mabe mais ba meilleur ve nanga ba bonne année nanga na ba nyonso yo ba pona info plus comme chaîne YouTube na bango. Un grand merci na mon papa, mon DG Lukman Moudingumba, mon vieux Babi Mboli, agence Badem Oversi, son atikio mon vieux, c'est que na commis un gras, ngana zala karawana, lokola Rachid Nyongwa na Cape Town, na Cape Town, Masalanga juriste de la SAP, ou Simba Pompage Mobimba. Babeniwa Nzambe ya Bilele, Babeniwa na veni mama ye moana. Kaluji Konde na ana mutu na yo tobetane masolo landri japonais o na kobenga ye vraiment kota Nicole Belé donc na wana beta moi tour banini to ana stade martyr amoni landri japonais na bité na kolega te etazoma ya palais o ma famille to sala mamnyo sommet to yebani to uti wapi to koma wapi lando japonais bonne année malgré to kutani première photo mon année en 2024 ouais en tout cas première photo mon année yango mais ninga kibunisa mbe to sala déjà ouais pour landela en tout cas la peste ba tout balinga landi japonais mbota tout oui ça bon landi japonais soldat d'esprit libindi moko un soldat d'esprit libindi moko na peste landi japonais soldat d'esprit libindi moko la bien kofiolo donc landi japonais yo ba tout balingaka na peste no bambota tout telaka to uti ani asika to uti ani moko to ko tu so ani asika donc no to tika ki wana za pasi mingi ba masebele ba pufi ba masebele ba seli ba sida ba tebele ba koti ba prison ba tebele ba seli ba mebele mais biso ba masebele pe ba voyager mais biso ba o nzamba bateli biso to moni so ani asika faut to kumisa toujours nzambe ya on a la pêche non merci à toi na pêche biso merci na passer nanga passer Salin Mwanda na city wana passer Salin Mwanda na city na pêche mbota to esika zena malue kawana na yo pêche sous passer John Mopondi alongola milima wa bar na matongi ya komisa watu tout bansimi la pesi passer John Mopondi bambota to pe na pesa sous passer na mon frère wana na mato
na mato numéro 32 pasteur Michel na pe bambota to pe na pesi mokonza ba mission to monde Koffi Olomide sai mato na pesi bambota to sika sali pe na robosa na te pe na Blanc Coston King na Blanc Coston King na pe bambota to sika zali pe na Bruno Lubika mbongo popo dota de kana la PC bambota to na ilunga kala la mais bosani mutu mo apato banda wa mikolo pompage za na maboko na ye kasi yo mtolobi kombo na yawa to solani na telefone na auto solani na telefone la PC mbota to pa masana nga Kadilu Marcelo Kadilu Jeanne Boga wala na Jeanne Boga bi mikolo Marcelo Kadilu mwana mabele pompage malueka kimboala city batutu wala maboko na ye donc Marcelo Kadilu la PC mbota to Marcelo Kadilu bambota to na ye wana l'endroit japonais soda ya despe ya quartier latin boni quartier latin wa quartier latin za kitoko quartier latin za bien Koffi Olomide quartier latin to banana no santé no ya quartier latin mobimba quartier latin za kitoko quartier latin za bien batutu balinga quartier latin to biso quartier latin to za kitoko na ba musicien na batutu biro na ba safu to quartier latin to za bena kitoko orchestre za bango to baza bien santé pe ya Koffi Olomide en tout cas za kitoko via za bien donc on va belé soko mara Koffi Olomide mama si Cindy Leker motema donc maman Cindy Leker asa pe kitoko santé neza kitoko ba fani to bolinga Cindy Leker ba ke Cindy Leker asa kitoko ba tout baza bien. Moi rétrospection il y a 2023 quartier latin ba voyage ba nini ça a été quartier latin ouais kitoko en tout cas biso l'an 2023 to tikamo kitoko to beti ba concert pena kitoko surtout Afrique to kolobati to beti ba concert kitoko Koffi Olomide ba mona ki ba voyage à sakine ba États-Unis ba concert Koffi Olomide ba beti na ba États-Unis na kwa somba ki na banda maramuno surtout dans en tout cas pena biso eleki kitoko na biso ma belle ekiti po ya mabe ça la rata so mona ki mission mo akufela ki mission mo akufaki mission mo ça accident mission mo ça to lobite que ndenge biso to l'équipe boy to l'équipe batunyo surtout te to lo baka ninsa mabatela ki quartier la te mobimba biso bena ba voyage l'équipe kitoko maramutu bena to voyager marameza ki bien bon voyager mais l'endroit japonais ti lelo yoka na quartier latin wazaka fidèle wana vraiment na zo souvenir oza fidèle mais etikaka que l'endroit japonais 12 pe na quartier latin ça la ratonde bon biso na quartier latin to rana 12 te biso to rana 13 biso to rana 13 13e apôtre ouais so tali pe Koffi Olomide ngala ta chaîne ti mo à 13 et à 13 le biso to 13e apôtre donc yango yo ba betaka yo et nga 13 ko zo nga te zo yo mais to voyage moni voyage ezalaka voyage ezala ko examen d'état à chaque fois c'est que yo mon a raté première fois deuxième fois troisième fois quatrième fois le bana otanga moi la maele moi la maele otanga nga katete simba ngate ndé et là on a joué déjà la carte quartier la terre on a joué la carte quartier la terre et l'équipe déjà va gambebeli na joué no déjà na succès déjà on a l'équipe ba misé beli ba le kalabansela landi japonais na kuma na niveau pe na kosomba ni mo na ochobala na ça m'a bébélé donc quartier la terre pena quartier la terre et simbele langa on reprend un quartier la terre simbele langa donc quartier la terre isa voyage na okate mais simbele la biso voyage to ko chona mutute ochona mutute voyage yo ngala betela yo voyage so chango voyage eza bien ba ndimo ndeni kasi yo ngala betela yo voyage eza bien na muto voyager tu voyage à Europe, tu voyage à Nîmes. Mais on n'a pas quartier à Europe. Pas Koffi Olomide na voyager à Nangara. Tant on peut dans voyager. Il peut pas monter les bossos le baguette. L'année japonais voyager belé. Donc voyage ça on les camoto beta rapena makaiki na ngoti. Mais le long de tout sur le noir quartier là tu voyager et que Côte d'Ivoire. Ouais on peut se formation en haut. Hein? Ouais on peut se formation en haut. Oh peut-être ça va faire nanga tout balinga ngala japonais. Balembanga te pour na voyage te bazala toujours ka landi japonais pe ba pesa nga ba conseil ma bete pour na voyage te ba ba ki landi japonais za pembe na moto asa ba voyage za tale belé tant Koffi Olomide zano na côté kuna ba memba ba ninga ba memi ba chroniqueur bino otika la ka ozolo ba na zaka ba fidèle na zaka fidèle elo ba ina ba ka ba ke ku fo poto yo kana bisayo yo kana biso ba ngo tu ba pe pasi to sala to lo ba pe to masaka ba moti ba ngo tu ba ke fo poto poto ba kendeli
baye na bakona bilamba ya batriko ba ivi ya ba malini ya bani bakina ngo poto ba uti poto basalini baye basalini eza jalousie yo tuninga likamwa na yebiso poto eza ngo lokomote poto eza mutu soko kepeka lelo alikipi batunyo suba kenda visa 4 nani pas visa à 8 petit sœur nanga Karine Mokonzi on a pas eu à 4 à 4 abomina mais ben fort na bango yango sala ke non bango pe basa nini bakende na biso ke bato basala bango calme bato balingaka landi japonais bamona nga pe boye na okende ya pressé soki pressé ba masebele misu bakeba voyage ba pressé ero bako kata so sala ba toilette te basa nini bako sala ba toilette te pourquoi to betaka lisolongo ya bato yo non batele bakeba voyage ero ne na biso vérité ba mona ba souffrir bele makambe bele nga landi japonais na yebi nanga na okinanga okina na osaka nanga ba voyage wana bandeko ba voyage ki ba msusu bazozonga déjà lelo toyoki ba msusu les restes ya ba o batikala ki pe bazozonga un mot par rapport ya etaninga na lobela bango ni ngala ni famille na bango na ni to sala na bango compagnie moko te na ni muta makamu na bango basi la bato mo sene ba lobela bango ndetini pe bango to ba voyage ki mutu azana niveau nanga ati mutu amemayi bango azamona mutu ana niveau nanga wana za masa nanga wana masa nanga za connect odela nyoso to wana makamu susu me ngai siko otuninga likamona ko lobela bango ko lobela bango ndetini nazani camarade na bango nazani masa na bango na lobela bango retour ani bato bapesa babo retour bato basaka na bango nga nazaka na bango te nazaka pe lomo na bango te bakena bapesa makambo pe basema makambo atina moko te donc nga pe na tango lobela bango pete ninga lolo bakandi baye to potana siko bo potana lando japonais total ki vidéo moko ya Junior Piana o dérangeant ki moi mukie ya Laurent Sokoko lelo yo la profité na pesi patron des patrons Laurent Sokoko tolali et comme il y a bagolois azotambola Junior azotambola en Champs-Élysées netikara que non ba propos na ye azo s'attaquer beaucoup plus na bagolois comment na biloko ya bongo elingi koloba ke mwana wana nde toyoka bamsusu baloba ke non aza mal éduqué yoko osala analyse nini bon ngalo na koloba ngaki ngalo na koloba aza mutu ngala kolobela makambo na kolobela te po aza ni na succès aza ni mwana mo aza mwana ya danser aza na loko moko pété asa repé loko moko pété na donc atina moko te donc a mutu koloba te kolobela bagolwa nani bagolwa de esi bafandi ça déjà yende fa lobela nde asala ka makambo zo sala asata sa tumbola papa la ba pas okese bango se kufaki opa na tumbola tanso papa na ye olekelo ba biloko mususu ngapela makambo na bango na banana biso to beso koloba te biso atane to lobani makambo faut tout ngani makambo na les gens n'ingé so ki makambo les gens de sala mais sali malamu te balobi ke non mwana aza soki ndenge mo boye ko toucher lokola koloba ke non ayebi Koffi Olomide te ça déranger ngana oyebi soka Ibrahim elo mona oyebi soka rake oyokanise momoko papa bango yimba okanise papa bango yimba alobaki bake bokola nga wapi akende ta ko bokola nga na mo fléri et pas Koffi to banaki bokolo na wana yazaki na ba so ba agini wana azala pe wana donc elo mo ko to loba te ya lo biso loba to pesa nga actualité ngana beso loba lo moti ngana yeko sa promotion ya disque na biso les jeunes disque na biso le disque sur les jeunes pesi makambo ebele ils ont pesa ba voyage ils ont chancé ba palais et ça makambo mine ne belé les jeunes ça disque l'équipe ba disque tout ba on fa ba na souci ba loba ke disque na biso to bimisa ke ça tam suboy disque biso to bimisa mais ba loba kuma disque na bango te ba loba ta makambo ba disque na bango ba makambo ya batu ngana yeko lobela ndi les jeunes ça disque le poème na biso et ça ma b ça maman na disque qui tous les disques bima na monde nous te comparer na biso ça les gens de l'équipe Formule 7 musikati banda ti lobby mais na biso les gens de betaka o bato oyeba yo ka famité mbembe yo ki angote yo ki yesanga nsemoni yo comparer de la reine beta wala bansembo te bini boyeba ko comparer nsembo te nsembo ipoem fo boyeba katina nsembo isa c'est yo nsembo isa yo kala beto no nsembo isa te ki muta koti na ba moto to kota na ba to muta kota na ba isa na bato biso kota na ba pour na sentiment te akota na ba ta so longola makambo belesa na moto
ya moni batela batu musique wala musique po batu yo kaka mais mise mutu so ko zala yena baka yo ka musique boy akuboka musique mo bale ne banana oka mama salinga boye mama boye wana musique te musique ka bien ça là que au moni mutu yema mo ka femme mo ko ntembo lo ka sindile kera yembi bonheur ressenti bato bazo yoka yango ezo la saki bato yoka bantembo bien nsembo ça te ke bato yoka bantembo ça loka ke mama bilo tu ko tombola makolo bilo tu ko tsara bo wana te musique ça bon te musique ça betene musique bien bato yoka yo on a soki les jeunes ils a 10 kilo ils a nsembo kilo ça bantembo ça on est nsembo mo ya kilo ya bato bazo tenya ko yoka yango ba comprendre les jeunes pe bato yoka yango asera bato yoka les jeunes ba comprendre musata featuring to sign that video. Ok, on Kalimbi, petit bango binala. Yaga dobina kalendele. Oh point. Donc yangonde fitting la vidéo yangonde to lobela. Mais toi la tête to lobela ko disque o ya batumisu ba disque yango c'est là. Et ça banti mo de ça bien. Nga banti mo musu ba disque musu yo kaka. O ça banti ba bien. So c'est banti ba disque ne ba bien filé. Et c'est la réseau sociale ça wana. Et le bébé là na batebele ba kosa batu. Surtout mingi ba journaliste ba bimela ba internet. Moi si moi na poto moi c'est pas la c'est qui na vendre arabe mais au conseil boy au comprendre mais biso mo banoko au comprendre dynastie pe yo kaka dynastie qui ça disque malamu et ça la bande mbele chemin de la gloire yo qui on est exacté chemin de la gloire yo kaka chemin de la gloire moi ne héritier ya bande déjà bien moi ma la musique il faut ba tout ba comprendre yango il peut ba te ba ça la musique mais ba ba musique ni ba ça la té au moins héritier Matisse sous CV makasi la chemin de la gloire wana héritier Betchwana obi nsembo wana Betchwana ya nzambe wana obi kena mitu bakomo tiena ba chaîne monsieur ba pasteur monsieur bakomo tiaye héritier wata ba tiena ba misi na ba ba tiaye ngoti bakomo tiaye yango héritier le bakomo bengisi na église pas betaka et comme bien mais na zo émission ça bien et ça bien pour nani ni misi asuka kana misi ça suka kana ne loko moko te misi pantaka jeune makamunio surtout le héritier na banda ku musu bakomo yoka héritier avant la bimisano bien et pour chemin de la gloire ebimi na nté mais nzembo moko ebimi déjà mais nzembo wana ebimi déjà bimaka me pese héritier talent nzembo wana na internet ni sali so ça na combien de vie l'ando japonais et likolo mais nzembo ba disque tu sur album mobimba mais ezata na ekoko batam sur ba nombo héritier commune ngote. Donc tout ce qui est musique qui fait ça la bongo et pantanaka et bimaka donc bato les ngolobateka obeti nsembo moboy nsembo ne sili nango souvent le tout le temps so bita nsembo banga attends 3 chansons 4 chansons mais biso les jeunes tu mise les jeunes année wana année peut so continuer kana les jeunes de la cette musique ça micro toi calme toi so précéder na batuté l'ando japonais toko soyo temps belé vraiment te mais aux amotos za kana internet il y a de buzz. Il y a aussi ma réalité. Mais on appelle ça Laurent Sokoko Mbotato, il y a Laurent Sokoko, il y a même Tama Kambakolo, il y a Makambo, il y a bien pas lobby. Yo et les gaga totalaka. Quel andré japonais moutou et belli ah baloya salaka bezi nazo bandango ndengona ah non ça bezi mais tout ça la émission lobby que non nani pasteur yo asiti otangi mutasambela ka Salem wan pasteur Salem mutasalaka ke yo zonga normal. Mais le loco vanda kota la maniqué dans l'hôpital. Ils abusent, ils sont solo. Bon, na évité. T'es analyse na yo kaka. Bon, analyse na go ça la peine à éviter. Na éviter pour na éviter dans ce monde, je pas go ça la peine à reçoit les missions dans l'hôpital à Zangimbong. Ta bato ko mo pe na 4 hôpital, bato sani ba traiter. Bato amso ba lobe za pe. Te mudu so go ça les missions. Yo ninga na lo tuninga. Ko la bazana le ke. Tuninga tekeke, tuninga ta analyse na ko ça na yo. Et mudu so go ça les missions na 4 hôpital pour ani. A go ça pe ba ana orchestre mo o ba mbongo en futati. O patron na bango so kabarate. Na sala na ngata so mission na 4 hôpital, bata mawa o ba omona. Ba osani batine na ngata ba mbongo na so bata ba kisi na sala tabo. Et ça baisse, vite ça comme passer l'émission à l'hôpital. Et ça baisse, c'est tam na yebité. Mais on gagne dans l'obéli. Kobela mutako c'est là kobela. Mais quand on va ça baisse bo ba sala na bosse na uti kotanga Congo. De Kechu. Mais non, ça babilo mo ba créer kaka bani. Bon ngana yebité. Ngana ça analyse ta ke muto ayebi makambo. Ngana biso ke mutu so ko sala émission na l'hôpital. Po batama ba sani ba aider. On reprend. Mais mutu musupa ko sala émission, ya ko sape bo mais pour ngani na yebeli. Et ko sape ta so leader mais o ba na o salela azala mbongo te.
mais tant que leader ozo ninga kumisa wana amone que tant que zo bela bon ko PCP bon mais maladie ba kosela ngote muto sala sana ma émission besika musu be maladie va kosela ngote. Dans le lobby Kamboya Vechaka Congo Margot mes condoléances on est de cœur to ebi place to outil place to komiawa passe zora mutu nyonso mille était la galante nyonso vraiment ndeko nangai mes condoléances na yo Vechaka Congo akufi un mon famille sali yo ndenge nini on a la question sur yango nga kokufa Vechaka Congo eza pasi mingi kokufa Vechaka Congo eza pasi mingi pona biso eza pona biso surtout biso babola o po biso tozana biso nanu te biso komisa na biso te biso wa danser biso na mais tout ça la bato ba danser nga patron nga za danser kofelo a danser na ba relation bato ba za danser mais tout ça la bato ke Vechaka Congo ando aider biso ko bungisa mutu loka Vechaka Congo eza payante ya bela passe po anini tout ça ngi mutu mo boye OK a créer eloko na mo boye Vechaka Congo a créer eloko mo boye a créer pena di kamo boye OK lelo ke pesa pe et Simbape les lots batteries tout le monde qui batterie ba négliger ba pierre tomba ba misé belé ba négliger yango mais na sima ya Vechaka Congo batterie ba songa ba tout ba ça ba pierre tomba la bien tout le monde batterie belé ba négliger ba hôpital mais na sima ya Vechaka Congo batterie ba so solution ba bika ba tout le monde ba mamé belé ba misé ba tika biso ba misé belé ba kufa artiste comédien belé tout le monde qui Vechaka Congo sala ko asala ba maman ko ba maman na to sape moi sangana de essayer le moment malanga muto to bungisi na Congo to tia reçoit été Vechaka Congo to tia reçoit été to tia reçoit non liwana eza négligé c'est parce qu'il a beaucoup plus dit les noms de Fally Ipupa ba mission musu ba comme osala ndeti kaka ba yaki ko aider te ba ki na assistance na yete c'est parce que pour alobaki beaucoup plus comme Vechaka Congo ninga zala ki wana muto ko aider o aliki batu nyonso tout o aliki batu nyonso tout puis alinga ka aider pe ninga sana mort kibongo ni papa biso sana mort kibongo obina sana mort ki wana donc muto ko aider ya makasi pe on akisa batu ki ko aider makasi muto ata batu ba forcer été mais ya sana mutema ya mawa o aider abataliki batu nyonso za presa fati bakita ba mata presa fati o aider ni ka Tsaka Congo pa presa fati yebi Tsaka Congo bien presa fati yebi Tsaka Congo pe ideo Tsaka Congo asala kana ngo wana o ya zwa wana et pas presa fati asepela nango pas presa fati inga bato ba yaka na 1 plus innovation on comprend o yaka na 1 plus ya ngomonike Vechaka Congo na sala taba ida ke pa mutu boy tata mutu ba ida ke mais presa ninga ka aider à part yobi ke tout ça maman olive fa ida bato à part maman olive to apela maman biso nyakero asana on aider bato o ko pe maman no to bato ba ida ku ba leki ba bato wana mais ma beza ya ndenge nini ba mise musu ba woli sarande ka ba mbonga bato musu foto lia kati oh bambonga batu misu to lia kati bambonga batu misu esape ke olia ka yango to ko sala yango publicité bambonga musu sa ya mabe oko somela ope ba kisibo ememi ope na bani po bambonga musu ezaraki so ba pesi yoka to so no Ibrahim bambonga ba pesa ki wana yango mema problème mbongo ya bien so ba pesi yo il faut que me traitement et qui ne malamu on reprend traitement fait ça la malamu makamute ça la malamu mais mbongo musu esape ke mbongo musu ko sape ya tricasser ba triquer moto bambo musu ko sape ya mabe oh triquer musu saka ko triquer musu saka ya bandemo bambo musu saka ya mabe ngabi bambo musu saka ke mbongo bo bino bujango bo okumisela ngo mbongo bo aider mutu na hôpital so aider mutu na hôpital esani so aider mutu na hôpital c'est le côté et ça vous merci pour personne ça mais merci on comprend bino mbongo bo aider mutu na hôpital mais bo okumisela ngo et ça bambo mabe soki baede mutu na hôpital baokumisa ngo eza mabe mais bino mpe bozeli kaka Tsaka Congo akufa mpo bosombela ministère na bino ya quartier la te mutuka na ye toyoki ke non mopa asombeli musicien car ya Vechaka Congo omoni sikoki yango nabetelako bato balukelaka kofelo mide baproblème kofelo mide aza na terre ya koloba te kofelo mide aza na polémique ya mutu moko te kofelo mide to wana tant que les gens na biso bato bayoka terre koloka des gens biso pe na mito to na peut-être kopesa bato ba publicité biso en tout cas merci beaucoup na kofelo mide eloko sali musicien o kofelo mide sombele kaka za mission souffrir pe fort na quartier la terre mais bozeli ka bosomba Tsaka Congo to somi kaka Tsaka Congo te eza baningi ba changer idéologie okana beti na yo
botalatala babi arrêté na Yves Pana lobby peke non car avec chaque Congo Koffi Olomide sombela misina yango nga na oyebiso kala wana betela yo pe ba yeba yango car wana basombeli mukusamba ndo boka dia ba krebele pe basombela kasomela Koffi Olomide azana maladie mo bonne Koffi Olomide bela maladie mo chaque année fasombela ba miseni ba camion yango mona bandaki pa mukusamba bango ba moni siko moni ba keni pena ba yibi makambo na loba o keni pena pe komoni za keni pena te komoni za assassin comment les assassins yeninga sana ayebi makambo na osola o makambo na osola o papi makizembete mais assassin comment les assassins ya na profiter na sika venanga Blanco Stone King ba venanga ba Bruno Lobika ba venanga ba Dota de Kana ba yoka lisona beta o ezaki na webiso ko moni makambo ba basali ya mabe ya ma bazong c'est na so retour et pas Koffi Olomide Koffi Olomide jamais resomba car ya moto ayebi ki ya yeba osomba te jamais Koffi Olomide kosomba surtout ben atango ke muta kufi jamais Koffi Olomide kosala ngote car il y avait ça quand on ba tout ba yebi yango ezana mabanga kuna ezana garage on comprend oyo bango ba keni pela ba yebi onga landisha pa ngala so ba bango mbongo musu kwa ni ba lumba mbongo te bango musu mais ba changer ba le solo ba kuma Koffi Olomide somi car ya tsaka Congo pona créer ba besa ba créer makambo mususu wana ça le kuta isa faux isa Koffi Olomide sombeli mission na mukusambwa ka animateur na biso na otindilo ba image nango bato batala yango ba mona ka ngo ni basombeli otala pe ka ngo ndenge ça otala na ka oyo ya fiona so izandenge moko bandi japonais tozo chité déjà to nga tozo ka mwa mukepo Nicolas Pele les ba Ken pena nde baza bato ya ona biseki bango Ken pena lo ba makambo Koffi Olomide te bango baza parmi bato balinga ba boma ba bato ba pio balinga ba boma Koffi Olomide omoni kambo bino ba ba ke mbongo mo bopesa bato kutu ya mabebo vetsaka Kongo pole ba lomela mbongo ba ide vetsaka Kongo te mbongo mabeba pesa vetsaka Kongo mais ba yo changer du solo mais betela bato ba karo ya vetsaka Kongo Koffi utasomba omoni mo kela Koffi ba problème o tika Koffi Olomide pe mana ya yo chité déjà mo par rapport à bato la nation info plus oh non il sera bato le quartier la tête déplacé qui Koffi Olomide a voyagé les tout ça les premiers dans beta les trois le Koffi Olomide a voyagé les lots toujours que beta la Côte d'Ivoire ba Ivoirien ba comprendre que mission ba ko benga abanda FESPAM na bango o aza munene ya makasi ba moni qu'il faut benga sa Koffi Olomide ya Koffi Olomide to beta les trois ya on a vu ça ba Ivoirien tout ba Congolais tout ba tout puis les trois là net sur ça toi la match journée en route journée les trois on a donc les journées mo Koffi Olomide ba la ça force ba Congolais donc biso tout côté les FESPAM mo ils a quoi ya FESPAM na ninga kan ya on va ça FESPAM na bango to beta les trois na Côte d'Ivoire après beta les trois Koffi Olomide zongi na équipe après on a Koffi Olomide ça de loko zo sala ba to comprendre niveau Koffi Olomide pour les jeunes déjà ba to comprendre niveau Koffi Olomide ça eli bango ba yoki de musique ça kuna ba boni fitting à Davido na Koffi Olomide mais ce que l'homme Koffi Olomide ga bimisa suma kasibo ba to comprendre niveau Koffi Olomide ce qui kanisa ba tumina un dernier mot mambote na yo ba salutation na yo pour nous succès na CP le trop numéro na téléphone na pesa ngo mais pour na pesa la numéro na ngeza 085 25 21 961 085 25 21 961 voilà numéro la ndi japonais so zo nga moko na pesika bambota trop na pe ba mission na biso to quartier la tebo za la kimia makama mo swe bandi biso do question ba sela ba to makambote ke bo uta na voyage apo boyete ko faire mi la sela ba mission kala kata kini aw donc asombeli ba mission ba kar ezebele tala ba kar ezana kata ebele ba bani opesa mutu moko na moko donc ba za la calme ba mission so za la calme na pesika bambote te pa fait na Bruno Lobika mbongo propre fait na Dota de Kana pe na gobo ça Gucci du Tonadio Kelimbenza super boss Canada na Situana pe na pesi mote pa fait na Paul Mutu patron de patron pe na pesi na banda na Tour Eiffel pa Emmanuel Tikaya pe na kitambo wana na kwa mo fleuri en parts et pas docteur pour le mutombo mutasala yo opération masa na DJ Mbia big manata DJ Mbia na pe bambuta to pe na pesi madame na Jilu baki mama na Sylvain na Jedia pe na kobo ça Alino business na kata changu Alino business na pesi bambuta to sika zali quartier la tesa kitoko quartier la tesa bien tout ça soka kimia to landa batu to landa batu te to yoka pe batu te to kipe pe batu te c'est là mutu mombote autorité morale bana chango ya Kabo Mwamba autorité morale ya bana chango nyonso to pour mon eza on est face ya centre supérieur militaire parce que ba ne wana ibele wana autorité morale na pese mbote dia bana chango tu ya Kabo Mwamba na pese mbote na yo kanga ya Kabo so soli singa pesa to beta na tour ya Kabo Mwamba
L'anglais japonais. Ya wana chango wana pe alino business pas wana. Alino business hein. Mais est-ce que autorité na bango. Ya pas na chango tout ya kabo mwamba. Ya kabo mwamba. Ya kolobate. Ya solo. Papatika. Na confirmé. Ya ayoka. Na kombo na ye. Yo na beti la yo. Iba kombo na ye kabo mwamba. Eza dia kombo mo kitoko. Autorité morale na bango bana chango et de bien kabo mwamba eza bien mais yo kasko bina ninga ko confirmer ninga solo ya kabo mandima te na ebisi la ndi japonais ayoka ndenga na yoka merci beaucoup na yo ndeko langa nde otala na to soli suna lelo to tsana biso polémique to sa ne musala to sa na musala to la sabatune mu niveau musique to sa ne niveau musa ya force musique to tsana ba distraction mo ya pamba ba tsa ko faire la confilo ndi makabo kara na boyoni moté confilo ndi jamais ko suma kari ya tsaka Congo jamais na ne confirme ni na ebele en sala ya ngoti bango ne ba ebine siko ne ke mbongo ba pesa ki tsaka Congo wana ya hôpital yo mete to ka me fait avant na kimia to kunda fait kitoko ma muté ça nango bien. Merci, un grand merci na ba nyoso ba la biso l'André japonais to zalaki na vraiment o to beti na moi lisolo moi muké kaka mon DG mon papa Nicolo pe sur la PC mbote pas Oscar Sankai na H23 bon c'est quoi biso pompa jana to na yebi so ye des fois te masananga Marcelo Kadilo biso to tala biso mbalo mani biso bana pompage Jeune Boga yes ko bikola za Congo mobima mais pompage ne mabele masananga Marcelo Kadilo Boga Jeune Boga juste de la sap masananga oui juste de la sap juste de la sap Patrick Kumbu. Patrick Kumbu, famille Libota. Libota. Juste la sap un grand merci na ba nyoso ba Olanda biso mon papa mon DG Lukman Moudingumba, mon vieux Babi Mboli agence Badé mon versi. Soto zubilo ne comme on apporte ndako ngana la fidèle autoroute musika. Tozo za la tilelo na rozalaka wana autorité morale bana chango ya kabo mwamba Rachid Nyonga na Cape Town na isaka yo so na bossa nyo sekeza lisumu ya Mustafa ya kabo ya autorité morale ya bana chango mwana surtout kabo mwamba déjà l'année japonais yo ki déjà mais na mona ndé téléphone nga pe isara da oyoka so na yo ki te yo ni oyoka Rachid Nyonga na Cape Town Kaluji